ndombasi. Oui, mobali nanga. Mobali nanga mtapesi ngambo na hôtel bino maman. On a dit vraiment mon souci au monde de famille. Je crois que ça mariage na biso jamais basala mariage ça maman ça va de comme mobali ngamo na insister qui vraiment na baki non na futa bien na wa mais hôtel maman sona maman. Moi na Piero. Oui maman. Asa bien tika Il y a des Asa ukili tika na ndako de maman yo transfert le week-end ou tala ba maman. Et moi yazo sala trop hein. Moi les l'année. Bino bata bondi oboya da yaki roba. Non, ma chérie, non, on est dans la famille na binoté. Organisation que so piro balinga inde. Non, quand on qui parle. Ya moi c'est si mal mal voir mingi de so. Linga bino kaka. No linga bino katiko lela. Mama lela ka yemo so mun papa na ndako. Il a pas boy toujours là. Et yango ni nyona ka ngendoki. Bien souvent on Miso balela bongo sentiment de kona. Au sentiment. Lui comment là? Princesse. Merci. Soko moi c'est si mal baka mingi. Mais il est comme ça soko do bana ya ngo lui fait aussi ici mais choqué, il a pas ba coller ka. Maman pas comment lela. Ya. C'est ça la couteau voyage qui n'a rien à l'élater. Et c'est ça la couteau voyage maman Soko. Ah il a pas ni nyango. Et maman alinga nga boyete. Ntoya yeba yana wanga bala mwasi. Yeye comme ça mtoto. Unaanza mwasi na buku. Yo mfumba da kudile. Lenga na kukota wa kupinga na chef kati ya kupendisa na zulu badika. Tika. Soko. Oh, chukua. Bino butamburi bisika ibele butamburi titi bolo biteto ke musabuteye. Boye pona nziri. Uyo kuchola. Mama to cholo par rapport à quoi? Nini kubuzuru bizala kati? Kwa nini kuzuzu wa muntu ya kufa kana kuzuzu usiye na bumo? Kwa nini? Ali choko amene. Nuna maya misila tu pekisa yo choko na tu pekisa. Mama cholo ba mutakufa c'est qui? C'est quoi? Je comprends bien. Maman n'a pas de choses à comprendre. Il y a Zana, moi, on a mon balai. Ngani bazeni via mnyalinga. Yo kazi bilo otina nini za baserso. Maman. Batena velo. Moi, ça me noie. Ni. Yo. Yo ngana piro. Ya kutala. Ah, ndako to vandi au vidéo. Soko. Maman. Tika kunaweza mkuru. Naza mkuru tika bilo kusala. Maman, vous avez un problème na Pierrot Tony. Tika bombe bino. Na biso na ndeni, biso yo tina na biso kama nganya. Sukutela. Yo ngana ndako yo le vidéo. Akani mafuta. Basimba ni. Mama Soko. Eh. On est là pour le Ah, famille est là, il y a amenez des photos. Ils ont filmé. Oh, ils ont filmé. Non, mais pardon. Au comprend d'acabiner moi là-bas. Oh, ils ont filmé. Vous tournez quand ils ont filmé, Boti. Ils ont filmé, maman. Filmé, la joie, filmé. Ils ont triste. Yaga. Comment? Comment une photo? Comment une photo? Oui, non. T'as la bien photo, écoute, Yannick. Ils ont colonie. Princesse. Ils ont colonie. Hein? Ils ont colonie. Maman, você me suba ah. Como na cozinha. Na cozinha, melhor como é. Mama saja Mama ya izama kama solo pa kozolo ba solo. Tumo la pote. Nada saka dia kono mumba, o ba maka ketu kosa. Naka kati.
nazokuza te nazoloba likambo eza vraimen okala tokunda mpe eza bwata toke cimetière na ndenge te tokuda ata mokwasi mama yakufa ça fait 5 ans ozoloba sérieux ozoloba yakufa ça fait 5 ans jemi yatsholo mena bulani na mbeto pero atelemi bulani na mbeto atelemi atizemi mais lobaka te ototalanga soko ndima te comme ça tokende na cimetière place tokunda ebomona yoka ndenge oza boye toketi na cimetière naza ya limelo bakunde nanini batia wana totunibaadese wana batia piero ndombasi tokei okoluka mpona kosamu te soki pesa mosu okoluka mpona kosukisa moto asi akufaka kotia liso libomo. Ouais. Bon, je dis ceci. Mon numéro m'a bilamba. On l'a pas qui déjà. On l'a pas qui déjà parce que ici à Kinshasa, moi, on me remet quand tu tournes ma bilamba. Il n'y a qu'une boutique de marque. Je veux dire, ça m'applam. Donc ça m'applam. Ouais, je te dis, mais vêtements de grande marque. Faut à la babiller, moi, voilà, de femmes, de hommes. En tout cas, c'est formidable. Ouais, donc tu viens juste na Cabinda, hein? Tu prends Cabinda, Prince Cabinda, ou eti na coin à Bokassa, juste na croisement wana. En face à la station Moko Ezawana, je crois qu'au bilan, au Mona Samaplam, une grande boutique, je te dis, Bazar meilleur. Allô? Allô? Oui, comment on Samaplam veut dire Lyon la 4, il y en a de Lyon à Paris quoi. Au moins, on a Lyon quoi. Il faut m'adorer mon nez. Bilamba, la grande marque, il y aura Bilamba. Ça va toi? Ok, je te rappelle, hein? Un moment. C'est ça ma plame, je dis ça ma plame. Lyon a bien. Ta tête fonctionne bien? Oui. Ta tête fonctionne bien? Oui. Na bien. Une fois, naga nanda kunayo. Na landa ka exaucé papa na komnanda kunayo. Mais deuxième fois, naena lukanda kuno, na mona sunda kuno. Lelo na monio fara. Papa, qu'il neige, qu'il crèche, qu'il crèche, qu'il neige. Pesanga mwana nga na yo mwana nga. Pona ko porter au clé, yo ndo za boy. Yo clé. OK, mais ça mwana nga nda. Eh monsieur, clé c'est quoi? Le clé c'est quoi? Na parquet. Un parquet? Oui. C'est ça la plainte? Oui. Tu appelles plainte. Je comprends ta tête maintenant fonctionne pas. Non, oh pesanga mwana nga. Yo ba nganda quoi. Alors la question force non. Yo la sanga force te. E nga mo papa mwana la sanga force te. Mo yibia mwana. Ça la princesse à moi aussi. O bala ipana. Ngata tana na liambo. Yo ta tana yo so liambo ngande ko no mwasi. E ba ngata tana nga. Monsieur, non la qui ça yo? La Soubi. La Soubi. Mais c'est comment? Akendaki bien. Akendaki bien. Akendaki na santé à bien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, maman elle est là. Tu m'as dit. Tu m'as dit? Et pas bokilo na yé. C'est bon, c'est bon. Pas bokilo. Que na matadi on to komi. Akuta mpena maman na bango. Expliquer maman bokilo. Ma bokilo. Siko nyo wesa di. Akuta ina ma bokilo maman. Akuta na ma bokilo na banjo so na ma bokilo. Expliquer ma bokilo ke moi si ya Pierre. Nde maman bokilo na ya seni ni akamwe. Akamwe ndeni. Akamwe tendeni. Lemsu mobali abala. Akamwe pona bongo te maman. Nini kasi? Maman akamwe parce que Pierre asa nini akufa. Maman. Mamsel. Mwana mobali wana oya bandaki koya awa. Aza mutu akufa. Kufa mama bakalakisi biso ba photo to chetembe mama bakalakisi biso ba photo. Alakisi biso na ba video. Toketi na cimetière pe boy to moni pe photo a Pierrot akufa kala. Ndele ya princesse toketi na cimetière princesse a Monica ka photo ya Pierrot na tombe. Maman princesse a nini? Akanga ma piqué crise. Kolamuka princesse a lamuki maman. Princesse a komelinga kaka bote. Mwana yo oleli
oleli leya oleli ganga chama kelele loba mwana nga na yebi likamuna osana ketikira ndako libala mwana nga je sentais à cet homme l'air ayaka awa mukolo yaka awa fandaka je sentais que aza mutu ya mboka na biso te aza mutu makanisi na biso te voilà maintenant voilà maintenant voilà tala résultat maintenant ya mwana na zemi ya mutu akufa na mutu ebebi mutu akufa mutu akomisi ye boye en retour beta tolo ganga sala feti kende mwana nga na yebi na yo zoba ya mwana mobali olela nini bandoki omoni résultat crier bima awa ganga mwana nga moko na kosala nde oyo nalingi sala feti wana lisa nini allez moi ça va faire natemine boy natamuke alimwe mobali ya princesse Pierrot nakuteli na nzela okopesa ngai mwana na ngai abiyo zelomona na miti mukeka boy na tchaka boy asa sungwana talimwe asa mutabie te on va à l'église. On dit résultat à tête vitesse. On dit résultat maman m'a bé, maman ya ndoki, maman ya zoba. Qu'est-ce que me moi nanga? Na ebisu yo moi no soit commis bien té. Je vais te tuer na ebisu yo. So moi no a commis bien té. Je vais te tuer Léa. C'est le moment. OK, pour ça commis ka boy. Masefora na ngai mo ala kufa. Masefora na matadi muninga le ba pesa za fike kiskuna okay. Akufa na mo balo bandaka la kisha. Pesa za semi de dolo, pesa za semi mutu mo. Masefora na ngai no. Aleya. Ala kosa sige memi ngai no. Tosa na unabi. Ndaka mo buma bete. O pesa di. Ngana pesa kadimi te. Ngana pesa kadimi te. Zamba mawa. Na pesa kadimi te. Zamba mawa. Na sali nini? Relation moko te ezalaka entre les morts et les vivants. Oh non. Moye. Hey. Alors on nous on ganga kolela pomila ndako pote mo. Na kazi tu mama na tomona ndimi hiyo mdodo leo timinga tu. Makamuli wa mani. Journée mon mabé. Journée mon oniable na vie na ngai. Journée au diable ni. Mama mobali wana lisusu mobali ya princesse wana ngana efara pa to telemi na bise no bi yo mukolana na yake pa na yo mais deuxième fois ngo ngana yo luka yo na mama na nga na moni place yo zala ate yo keba mama na kebi se ka boye asa souté côté disparu alimui on a vu le quoi mutu aliboma paniqué nazaki na awa na toluka azate na beleni azate ngai wana mbangwe tiepa ya Serge wo nako bakulu ya kuzizu makambo likola makambo epela siko nakondima yo makambo ngo nakondima yo makambo ngo ndenge nini papa yo nandima ka zute makambo zo bana na ndenge o pas ser na poti boye na puti batu plein na ndako baolela nini nzoka nde pasi mama pasi mwana ngai poteza mwana ngai pasi bazolela bongo bazolela kaye mo Serge atana kati di pasi batanga kobenga ngai te balela bango moko bakobenga ngai te na ndenge nini dikamango nzoka nde
mobali oyo ya princesse wana oyo akenda kote ya libala kuna oyo alimwaki nga wana oyo yesko princesse akenda matadi ntango ake matadi kuna ake odécouvrir kuna ke nzoka nde Pierrot yango aza ya kokufa donc Pierrot atindaki ye kuna ake okutana na famille na ye nzoka nde famille oyo otinde kuna baokamwa princesse Pierrot achakufa kala tala place tolelelaka Pierrot yango ngai ndenge eza boye eza pasi mpona kondimela yo te yenga yenga nadimela yo mpona nini yo bakotambwisa bapasi oyo ozomonisaka bakamba lokuta ozwa kokosaka ngai moto akufa alamuka aya kokana na ndako pavana na princesse mikolo boni princesse akimi ndako avana na libala wana bakuni ye pa alamuka yango alimo ozomona na tete alimo wapi omoni yo oza na kijeni yo oza kizeni akokondima yo te ndenge oza boye ozali baomole ya pululu na nzoto te mpo oza kizeni mpona nini makambo ekomaka epananga mpona nini wana ava abimelanga kaka mpo alimwa mpona nini abimeli yo alimwe omoni ye bosololi mpe alimwe yo akabelanga mpe mbongo nakwa pase nakenda mbongo nakenda kuna mpo akabelanga mbongo na mbongo yango mpele oyo nasalelango nayebi te aza moto akokufa te oyo akenda place moko te sikoyo alinga utilize mbongo nde mponga mpela landa ye olanda ye leloko ni moto apesaka mbongo lia kala princesse aza ndenge nini princesse azolela kaka aza na zemi na libumu zemi ya moto akufa te moto akufa koki kobotisa moto te yaya moto akufa abotisa moto ndenge nini nyonso ekufa ye te nabi ya moto akoza mpe akufa malati poso na yo abotisa yo seke ezali yo te eza moto mosusu wana ye moko sikoyo aza ndenge nini sele azolela kaka labela na mwasi na ye nalie ye bato batiki ye kaka na mwana na libumu papa akufa tika biloko wana papa akufa moto akufa biloko nyonso ekufa ye bakunda ye na matadi aya kobima na kisasa yango mazi yango ebili bokoma kosala mazi ya ndenge nini mazinwa bongo biso mazinwa wana eza ya biso te papa Nsauli en tout cas nana esongo makasi nandimi mpenza keno nzambe existaka mpe nzambe asalaka mpo kotala place oyo nga nazalaki niveau nazalaki na blocage na makambo na nga papa nandimi ke nzambe existaka mpo bapriere osali mpo na nga makambo na nga nyonso efungwami namoni ndenge nakotika yo boye te namoni ndenge nakotika makambo no ekontinue kaka ndenge osala boye te papa ndenge nzambe no asali mpo na nga na bapriere osali mpo na nga papa nazofuta yo te me oyo nakosalaka ndenge naozonga poto nadesidaki bon nazonga na yo nzela moko ntina poto oui papa kozonga ndeni na comprendre vraiment bien cela veut dire quoi nayebi ke oza na passeport te naotraitele o passeport nga donc de ce soir na pokwa lelo tokenda yo nzela ndenge naolongwa tokenda napesi yo mbongo ya kotraite passeport bademarshe nyonso ya keno oyo moto asalaka mpo akende poto nga naosala mpona donc aujourd'hui c'est décidé okende nanga na ouais. Au niveau nga azalaki bloqué na bando oyeba te mayele esilenga moni j'ai pas fini à parler. J'ai pas fini. Excusez-moi, Naza est peu je sais. Naza comprend le place aux alliés. Parce que, voilà, c'est ça, on a. On passe par là. Mon boni. Naza na bozwi moko na niveau apote ya ndenge mwa moke papa na nga atikelanga babien nyonso etikala na maboko na nga ndenge naza na kini awa moto azoprotege babien na nga na niveau ya Paris c'est Armel Tudika donc naosala nyonso teke nao papa naozanga na maluba naoyeba te nasala nini sono bandi korelate histoire na nga obandolela ti tokabwana okata kolela te
j'ai passé des moments tellement difficiles et des fois na commis mon c'est comme si Zamba tienga pembe na otalaka na ngate. Mais na monique notre Dieu fidèle. Zamba vraiment obosa na ote. Les gens batu musu na salela bolamu babosa na ngana numéro na nga ba efasa. Batu musu to sala ba prière to kanisa ta musu ya ko récompenser yo. Mais abosa na yo. Mais Nzamba linga futanga na nzela na yo. Naza vraiment reconnaissant. Naza reconnaissant. Papa Bolio salinga. Je sais pas comment dire. Non, Papa Nzao. Je manqué na maloba. Ce n'est que le début, il y a Makambu Yangana yo. Parce que ce que toi tu as fait, il peut-être comprendre un niveau où on me met les Makam. Tu sais, comment on Zambé na yo, n'est pas mon fungami. Papa, tu sais comment on en a hier roulé là. Papa Nzao, regarde ceci. Papa, tu sais, on a roulé là trop. Mais regarde, dans les lots. On a venu dans les sengo, on a mélangé les sengo. Mais avant, c'était pas comme ça. On a mélangé, ça qui n'a pas de problème. Non, mon monsieur Sozo s'est rappelé, oui, c'est vrai que non, passeport on a gagné une ambassade, il va compliqué. Voilà tout ça. Mais il y a un passeport rouge. Ok, il va compliquer tout ça, mais notre Dieu fidèle. Quand on a un sac à eau, mon monsieur Papa Boli, que Simbanza. Que Simbanza. Mais et le Congo a simbi les unes à d'autres pour interpeller le Kolobake. Non, la sorcellerie existe. Tout minimiser mon équité. Surtout nous les Africains. Tout le monde a battu ça. Ah, ma camarade comme il trop non. Et ça va réalité. Quand on écoute ça bien, donc tout en a serment quoi à la photo, à Ozonga. Na mwana na ya bébé akoma boba biono mikanda mwana eza compliqué. Maintenant dans na kinte. Mwana abotama na poto. Na minute au sert azana kine. To sa ba prier na yese ko bangelo mo de notre Dieu fidèle. Zamba o sala ndongo yaki ozonga. Do ba tripoter makambo mikanda na ye na niveau famille. Suba okende poto akei azonga kine akomo banga na ozonga na mboka na ye. Mais biso ka to na nzambe to ko banga ba député. Mais c'est n'est dans la prudence. Parce que la Bible dit l'homme est prudent, voit le mal de loin et il se cache. Comme bomba c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Comme bomba pour attaquer Bisso, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Nzambe wana simba yo. Nana fongo lita fongo la lisusu. Na papa, parce que je baki ozana bon Nzambe na kati na yo. C'est la grâce. Ouais, yango grâce wana ngasi ko na ngoti kango te. Papa to mela to kende na pesa mbongo de demain déjà on va nous traiter ma papa passeport na. Ouais, bah ça la bon. Ah, il y a solo. Bela dinganga la patrona. Te wala bela dinganga te osali confusion. Wala maman pasteur Titi la source. Maman pasteur Titi la source dans Londres. Maman pasteur moko ya rockman. En so ka tcho le boko biki. Titi la source. Eh maman social asunga bana bitiki ba orphelin non, ça va pas moulari ya mingi. Ngana sana ndako vina ngapi on azo musala awa vie soki une semaine on soki 2 semaines à moi na lisouté madame n'est pas voyager qui. Nazo don do kolia omela on dirait moi na mokondit. Muninga la ngaya kotala nga atola la na Enoch Manoka HM. Banga lelo penza ko yeba ngai. Akoyeba ngai ba ke princesse abota mana ndeko likoma princesse azana ndeko mo muto sala ka lelo yeba ngai Pierrot. Ouais Pierrot na tuno monsieur le Kofu. Ouais Pierrot. Lelo yeba ngana bien monsieur le Kofu fane ma toité. Oyo ba ngana ba bien. Pour toute la question. Oyo kanga très bien monsieur le Kofu. Maman do kaiti suki belo ka moi mbala kufeli moi ça va sokole pour Alexandre tangi kwidi. Moni Pierrot na yo. Limisi lelo. Tellement non comme ta sacrifice na kota na bota princesse azoya na lo kwa mbeka. Moi na osama letike. Yo nesko mes indications sur le patron Pierrot Ndombasi. Faites la physique Congo, il a ma ça ndengeni. Yo belo se bien. Ba fanda ba tuna ka eloko ni oyeni. Yo ngina vanda na ki ba ko pesa o serving masanga. Yo mo mbani mo mbozo fifu na certitude yo fifu na ça ya eloko mo zo ba tike na fifu place ni ba tuna ka muto eli bo epola ni. Oye bo epola ni. Merci pour la question. Omoni Pierrot na yo vandi mo. Ovanda na muto kufa. Olobi? Oyoki parce que on a très bien. Fandeli ma toité. Au détachement peut to tchona ma kolokwa chaussette. Oyoka nga bien. Ovanda na muto kufa.
ya nanga princesse oka princesse ilunga siko ne tolo ba beli liboma ya nanga princesse ozaki mwasi azoba pio te ya no princesse azana matadi ya pe atinda ka kotala famille mais tika na loba te papa pour la balibala tika na loba on est sur les acquis restation comme nga lobi limbisanga ya mobali ko sa volume c'était parce que manque de respect nazaka ko kotala ozana mal éducation so les éducation sur la salaire tout soit la télé ko mobali to soit parce que to li moi c'était quand on est sur mon bala ko ya nanga princesse ilunga ndaki ne matadi kuna akomi loka kizengi te bouger sangoza ke yaya no Pierrot wana akufe bembe penjo ka ke bembe cadavre o batsama tombe basele Pierre tomba et Pierrot baloba allié Pierrot ba pe a souper à jambe de flèche ndenge princesse qui matadi bongo aki ko découvrir que Pierrot zam ta kufa oui aki découvrir que Pierrot zam ta kufa ndento lo bebe papa ozana no mwana muke ozana na terre ko longa na ndako ke o lukelo na nzambe ba prier pour na yo na pe prophète te baloba ka bonga pe na yo ko na yo loba na yo la chambre là il y a des sautés tika ozala agité au centre moi en général ba utona prison bima ko vana la nam ta kufa ovana ke Sidney merci bien avec pour la commission ngandoti ya bisa Pierrot so tika la ya bisa Pierrot so na kuda tika ni bila mwana ngeza koteni utuna bila mwana ngeza garde robe na bila mwana koteni ya Maman est à quelle? Monseigneur, on a fait les agas à maman. Bon. Depuis ma campagne, comme ma femme a insulté, a commencé à dire tango. Avec un bouteille là. Ndenge na ebisakio. Na ke na zwa mwana wana Naomi. Toke na inde ti matadi. Tokoma na famille wana, nga moko na vérifier cette information. Na yeba si allez. Na oza ba 19h na quoi na kanga makemba bona mikole isa ta mokemoke. Arrête de pleurer. On ne pas aller là le bapé le côté. Ngana kei. Monseigneur. Je crois oza suffisamment en bongo. Beaucoup se subvenir n'a pas besoin. Donc je crois nasa pour 2 jours seulement donc dans laquelle lobby peut-être na ma famille wana. Et le lendemain, na lukandeni na okozonga. Soki esali ke la kutela bango lobby na tongo. Na poko na kozwa mutuka comme ça la zonga. Mais soki te donc le lendemain seulement na okozonga. Alors botikala bien et n'arrêtez pas de prier. Soki ozu peut-être possibilité ya kobenga pasteur Anissé Mboula. Hein? Pasteur Anissé Mboula. Ah, mobile maman de la yonga. OK. Obengi bo sambela na ya temps en ligne. Et ça va bien, ça va? Merci papa, chérie. Bonne année. Allez. Monseigneur, quand il y a Bible nous absent, nous allons battre la coquine. Amen. En tout cas, nous allons la battre. Merci beaucoup. Allez, chérie. Yaya. Papa. Sois fort, papa. Oui, maman, tu es au salon, papa, vous allez à bon moment. Tous ensemble na famille. En réalité, il y a un arrêté, un poteau. Donc, ayaki pona ba azaki na ba activité na ye, azana ba activité na zo sala. Et vi ba problème makutana nango, ndenzamba salaki na nzela nanga to bana ba prière. Et depuis tout bande ba prière, pe amoni le boko nzambe. Et voilà pourquoi le baki non, fona comme appelle na famille, na mona maman. À mon appel petite sœur Nanga et ensemble tout celui-là la ligne épée en ligne de moi là voilà il m'a jamais placé maman et Oloba moi comme ni na Elia maman en tout cas na commission nzambe makasi ça veut oboti mwana oya sa nzamba poni tika papa maman tika na nzela na ye na moni ba miracle na vie nanga maman ozana likanisité donc makambo nanga ezaki bloqué
frère kaninga nde koleka lobi non tokota baséance baprière mama tokoti baprière na ye nzambe basali na nzela ni mamu nanga nyonso efungwana nde na jugeaki bon solo bayebaka ye na misala mpe na bilembo nde na jugeaki bon ndenge nzambe asali na nzela na ye mama nalingi te azala mosika na nga na nzela na ye mamu nanga efungwami donc fo nazala na ye partout na kozala ndenge nazokende nazozonga poto yo lobi ozala na ye partout yo ozala ye azalaka na misala ebeye na église sikwa tika kote banda kolandaka osimasima yo koti na bureau ye alandi yo oke komela mai ye alandi yo koti na wese ye ezaka nde mwa pepe na mosala ongo azwelaki ye te ezaka koti abimi asali basali okune teka eza nde mo te boyeske ezenga naloba nayebi te mosala nini bino bozwelaki avant nga nayebi te kolanda ye te loba makambo eza koloba omoni nzambe ntango alingi aeleve motu amemaka ye na baniveau nyonso oyo alingi namoni don oyo eza na kati ya papa nzawu nde na jujaki bon tokende na ye na poto place nga nazala we mama na jujaki bongo nakende na ye babanangai na poto nazwa moto ya poto te na famille na ngai nzambe mimi akufi soni mimi akufi soni oyo azali ye aza fiancé na nga fiancé na ye mwana moko botosi nzambe asungi ye mna ombala nzo topase no batin ebele oprésente nga fiancé te subitement fiancé na ye donc omoni mama ndenge papa nzawu nalingi te akende kuna na poto ebi basi ya poto bazalaka mwa compliqué je fais tout directement tomata nzela mwana mwasi na fiancé na ye mimi okozala wapi navio etango nzawu akomata ye mokolo wana mimi okoloba nini ye mokolo wane mimi atikali mokolo wane nzambe asali ye mokolo wane losambwa nzawu emati ye mokolo wane nga naza mama mobange nga ata natikali mwana nga kokanisa lebongo iyo alini mama soko meka kotinda mimi ata ina okozwanga oyo selekaki mama de la mimi aza makila na nga oyo wana elekaki kosana nzambe afutaka nga nasi na koli nakende poto mpo nakende kokangama na neige ntango baneige ekitaka nga nakangama nzoto esika moloko kobima te tika bango bakende mama kanisa ngai naza mama na mobali na yo mimi komeka kotinde ata kale soko tindela mimi te aza mwana yo mama kotile badécision